Tapis de vie. Malembe kuna bakene pulu be mutambula editusu mute zokiani yano zisonga zizika tata kumalongo buma di bulu mjojo mbotutele ulu kwa mama ranko tia mama nangabo izere kakala musambu izera. Vunda Banafulu, Tono Balik. Pungi a Kumaman. Susum, Kin, Tin, Tama, Mukunda, Kunatin. Pungi a Titusu Kwatata, Dogi. Mbote kyetu awe tu kolele betompe toletezi onkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo yo tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu kyanga naza kotinda biso tango nyonso pamba te manso oyo etali lingomba ya tata Simon Kimbangu eza na maboko nani Simon Kimbangu kyangani yango azo kotinda biso tozala makasi na mabondeli pe misala totonga Yerusalemi totobongisa Yerusalemi elaka tango wana soki ekoki biso nyonso tokokuta na wapi na Yerusalemi ntina nini Jacob balobi ete soki nakufi nzoto ekende wapi wapi papa na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo Jacob tango akufaki ayebisaki mwana na ye Joseph alobi soki nakufi nzoto na ngai bozongisa yango epai na biso na Kanana kuna na Jerusalem ya kala. Ayebisaki mwana ne nani? Joseph ingeta papa epai na biso pe ndenge moko papa Simon Kimbangu ayebisaki papa Joseph diangenda kuntima ke soki nzoto na molimo ekabwani bozongisa nzoto na ngai na Yerusalemi ya sika. Mikolo bandeko nanga ya presse bolimisanga soki nazo kokangela kabino po toza na posa ya maloba nyonso ya papa diangenda kuntima yende le 9 août ndenge papa Mfumalongo
papa dengenda kuntima alobaki histoire na ye oyo asalaka accident kuna na bomba ndenge abukanaka. Esika moko ayaki koloba ete tango bakutani na papa Simon Kimbangu mbala liboso asimba ndoto papa Simon Kimbangu. Tango papa Simon Kimbangu ayebisi yeke makambo oyo nga nayebisaka ye. Ayebisaka yo tango nyonso foti yango en pratique parce que makambo nyonso oyo alingomba eza na maboko na yo. Alors papa Mfumalongo esika moko ayaki koloba Joseph alaki vandi na banani na bandeko tolandaki to tolandaki te. Esika tango ekoki papa Mfumalongo bayebisi ye kuna na Kananga na 1951 wana soki na kufi na ngai nzoto nanga mema wapi na Nkamba na 5 mois papa Kulutu ayebisi bandeko ne mibale bolakisa ngai esika soki na kufi na nga bokokunda wa bokundanga wapi balakisaki ye wapi aona Nkamba place porte d'entrée ya mausolée esika wana batelemaka bango misato koloba ete nzoto na ye eya na Nkamba. Papa Mfumalongo mpe papa dangenda kuntima kokende na ye avant kende wana ayebisaka nga na kobomba mate. C'était le 12 juin 1992 wana na Kinshasa po abengisaka nga aza na message oyo akopesa nga na ya kopesa na papa Mfumalongo nde ayebisaka ngai ke nakei me nakoumela te soki mpe nazongi nakosala kaka 3 jours na Kinshasa ale bobongisa ndako na nga na Nkamba kuna ya papa ndako na yo si ebongama eza wapi wana ndako wana ya ngai te ngai na bomwana azokanisa totonga ndako na ye dar oyo etongamaka kuna na 4 maison nzoka nde ndako ya ndenge mosusu ngai mpe nayebisa papa Mfumambanza papa Mfumalongo alobiki ndenge akeboye ntango akozonga komila Kinshasa te aye kufanda libera na Nkamba me tobongisa ndako na ye papa Mfumalongo asekaki nga kaka ayebisanga kaka na bomwana bongisa ndako na ye pepe bongisa ngo malanga na nga nakanisi ke oyo tozokobenga monkoto nzoka nde ndako ya ndenge mosusu. Ni papa Mfumalongo mpe na biso bana nakokufila na nzela kasi bokomisa nga na Kinshasa so bokomisi nga soki basepelisi nga wapi ozongisi na Yerusalemu. De bango nyonso misato bazali awa yango nde baza kobenda biso matoi ete biso batofandi na Yerusalemu malamu tobongisa papa de ngenda ndenge papa de la ville alobeli yango maloba na ito kolandaka yango na ndako oyo olalaka ata ndako eza nango mabe chambre na eza ya kobongama nsima ndako eza ya kobongama makambo nyonso eza ya kobongama elakisi ete mitema na biso mpe ezala ya malo kobongama biso batofandi na Yerusalemu pamba te mokili mobimba ekoya awa na bizaleli na biso mpe tobongisa ntango mokili mobimba ekoya awa bakoya kotala bizaleli na biso bakotala bizaleli na biso ezala ya malamu kasi ya mabe te. Lelo toza komona eke bato mabe
bazobimisa bango na nkamba bazobimisa bango kasi bamisusu mpe bazokoresiste kaka oyo bazoresiste bazali te bazali te ebele kasi ntango boza koresiste malamu kutu na malembe okenda yo kasi oyo baza koresiste kolo mosala ntango akoya na oyo ozolobaka ngama natongi ndako na nga awa baza kobimisa nga bazali te bazali te efana na kinia otongi ndako fana na kiozo me na fumandongo ndenge alobelaka yango mokolo mosusu afandi na bongolo azosalisa misala mokolo ayenga atala tata moko na lupango na ye na bandako ne nyonso na motu amemi yango akena yango oyo mokolo wana na nkambo ekomonana mindako ya fulani ezalaki ape ye wana na ndako na ye aza kokende na likolo emonana te biso nyonso tozobaki te emonana kasi ntango okomonana wana okomikandakanda donc ntango yango oyo ndenge baza koteya biso tomipesa mingi ndenge bapapa batikelaki biso na kati na bolingo mibeko misala yango nde ekozala na kati na lingomba ya tata molimo mosantu totika mabe mutu nyonso oyo akokotaka na lingomba mpona kobikisa molimo na ye dafo atika mabe nyonso asala na ndenge ya malamu soki tokontinue kosala mabe ekozala na biso mpasi kozala na biso mpasi pamba te oyo ezali mboka ya bule makambo mabe emonana te biso tokotalaka makambo nyonso ndenge ekolekaka biso ndenge tofandi awa surtout likambo na batelefone normalement ntango tokokotaka ndako ya nzambe awa toza bandimi esengeli tokangaka batelefone na biso eza boye te so oza concentre na likambo ya tata nzambe okoki kokanga telefone po ete oyoka olanda manso oza koleka na kati ya ndako ya nzambe soki oza na urgence ofandili libanda oza kozela okoti na kati ya ndako ya nzambe na telefone na yo soki eleli yo wana okimi mbangu bimi donc distraction te wana distraction nde namonaki na kati na ndako ya nzambe ntango batelemisi nga mama moko soki bazali kosala nini apelisi bwina makasi epai na ngai me félicitation nakoreki kuna tata wana soki aza spc ake kobotela telefone wana totika bizalela ndenge wana toyokani na esika wana bible ekoma telefone na kati ya bible simbaka bible na yo oyo ezali ete bible batata batikaki kolakisa zalaka la bible na yo ke omema telefone bible ntango komasilise mpe kotangela yango okoti na option mosusu wana batentation te esika wana mwa remarke nasali lelo nde yango wana likambo telefone oyo mama asali ndenge wana okolimisa nga natumbuli yo te me okolimisa nga na esika wana donc eza mpenza malamu te mpe félicitation na bato ya SBC po eumelaki te namoni ke baye kozwa ye telefone wana donc esika wana biso bana tata Simo Kimbangu tozala bana botosi toyebaka nini tokoki kosala nini tokoki kosala te ndakisa lobi message ya papa Mfumolongo papa Dangende soki biso bana tolandi matambi na bango te tokozala na mpasi soki papa alobi ndenge wana
tosala nini sikoyo tochange tochange po tochange donc elakisi ekema te bapesi biso wana biso bana bo biso koni ya mobeso bongo ya kokauka pasi te donc soki bapesi biso lite elakisi ete tochange donc papa ndenge alobaki na biso ndenge wana elakisi ete biso bana faut tochange eza boye te yango lelo eza mercredi nde mokolo tokosalaka misala ya lingomba nayelanga yelusalemi tongamaka mingi tomoni bavolontaire tomati ebele bajeune bana classe yango biso bakapita tosala manso ete bana ndenge bamati na ntina ya misala ya yelusalemi tokabola bisika nyonso misala esengeli kotonga kolona mpe kobokola yango ndi tata mokonzi ya bula aza kotinda biso yango biso bakapita toyeba oyo bakosala misala na kati na yelusalemi awa elanga nde ntango tokomatisaka mabanga emata mingi mabanga eza kosenga ete ezala mingi biso moko toza komona neti na nzela ya kankipako oyo papa de la ville abimelaka miro wana tracteur esali esengeli etongama na mabanga yango mabanga emata ya mingi pe na kati na bilanga esobe oyo tokobengaka bambabu badesouchement papa de la ville na développement bozwa kolanda biso lokola nkango eza kokota malgré na retard le desouchement esalama ya mingi po ete mosala ekoko komonana mpo na tracteur okomona tobandi a partir ya 100 hectare toke ntina likolo bisika ya loso mpe efo esalama ya mingi masango esalama mpe ya mingi ndenge tata mokonzi ya bule aza kolobela yango ntango nyonso leta soki oza ya kotala biso aza ya kotala modele biso toza kosala ndenge nini ye mpe asali kolanda sika leta abimisi masango ebele papa akeba soki aza nanu wana adeplace leta abimisi quantité nini ya masango aye kotala modele oyo ya biso soki batalaka modele oyo ya biso te nde babengi biso te batali modele oyo ya biso ndenge tosaleli bango mpe bake kosala yango babengaki papa akebwa koloba quantité nini masango oyo ye leta asali 4000 sacs wana ezali mpona bapréparatif ya bafin de l'année ezoya na Kinshasa mosusu mpe kokɔta na Congo central awa bakoentrepose yango mpo bateka na talo oyo congolais akozwa yango na mwa talo ya malamu yango nde information bapesaki biso papa modele wana bazwi wapi papa ezali mosala oyo bazali kosala na biso papa donc réserve stratégique yende mutu azosalisa mosala wana na kombo ya président de la république alors bango tosinyana bango accord yango nde baproduit na biso tokopesaka epa na bango mpo bateka yango na talo malamu mpona koevite spéculation eloko wana bazwi yango epa na biso yango bakei kosala yango na CDI kuna na Équateur siko biso na mutatindaki biso papa Simon Kimbangu kianga nzambe na biso moto atindaki biso makambo wana po tosala yango papa wana esengo te esengo wana exemple ya malamu te ya mabe ya kitoko ndenge papa aza koloba awa biso nde ntango tokanisi sikoyo papa alobaki ete
ba province nyonso tozala na mabele oyo tokosalela misala oyo etali tout d'abord biloko ya kolia wana euti na Grand Équateur. Me okotuna lisusu okotuna bango ndenge tolobi ke mosusu ekoya na Congo central, me na Congo central mpe on dirait que bango mpe basali so na Congo central ebimisi à peu près même quantité. Donc na masango ata biso tomesana na masango te tosiko tokolia masango tala likambo tata muni musanta sokosala siko alobi ete tozokanisa be papa alobi baizine kosalama na nkamba meto yokaki ndenge telobi papa alobelaki yango ke basango baloso bafufu biloko nyonso wana na 5 mois famille moko bakutaka Angola koya mpasi eloko kolia ezali te me baza na fufu na bango fufu ezali me eloko kolela eza te basengi kaka mungwa ntango basengi mungwa batie mai na moto batie kaka mungwa na kati balambi fufu mwa mai wana soki atie kaka fufu likonki bakatula kaka muna maza l'essentiel mungwa donc bazolia mpe batondi bameli mai bazokende wapi nkamba. Merci papa okozonga nayo. Merci papa. Donc koloba ete soki tozali kotindama ndenge tata molimo santa aza kotinda biso kolona mpe kobokola tata nzambe akotia loboko biloko ekobota ndenge esengeli eza boye te tozala bana kotindama yango lelo mercredi biso nyonso tokota misala kamba oye nga nakomi na susi makasi po mikolo nyonso kokuta wana tondi me lelo mercredi boya te biso nyonso tokota na misala toyokani soko moni eke mpasi kende kaka na mozole sambela to oke na mai ya nkamba osokoli to tebiki soko moni mpe teke oyo tokozwaka kiri ya chaque jour ya mai soki nazwi mai ya nkamba te mpasi kota nanu na misala so koti na misala ata sarclage apamba ata kokombola maladi ekendeke te ekei lelo mercredi biso nyonso tokota na misala toyokani bokolimisa biso tokei mwa mosika mpona nini kobenda na kaka matoi po mingi tozali nanu na kozanga koyeba eza boye te mingi toza nanu na kozanga koyeba omoni moninga azokende nkamba nga mpe tika nakende nkamba okoya boye ozomona te ndenge nini okotambolela yango tokolakisaka tongo nyonso tokozala na ntinsani nsima na ntinsani nde tokote na misala ntintane batata na bamama tosilisi botongo lelo okombo tata mwana mpe tata molimo santo amen. Voilà, ceci est pour vous.
Satana. Esika nyonso kokende panza sango na ngai na loyembo. Salila tata na yo wete ofongola bato oyo bakangama na Satana. Solo ekobikisa yo nikitisa okotomwama. Salamu salwa na pesi yo okokende liboso. Solo ekobikisa yo nikitisa okotomwama. Salamu salwa na pesi yo okokende liboso. Esika nyonso kokende panza sango na ngai na loyembo. Salila tata na yo wete ofongola bato oyo bakangama na Satana. Esika nyonso kokende panza sango na ngai na loyembo. Salila tata na yo wete ofongola bato oyo bakangama na Satana. Merci, coupé. Motope moi ngai natongisa miso ngai nazangi kimia Nzambe nabeleli oyaka osunganga baini batelemi pembeni langa osana bango babomanga Nzambe yaka wete obundelanga baini batelemi pembeni langa osana bango babomanga Nzambe yaka wete obundelanga. Komi bebe elinga kolo kotikanga ite Uya na yonga ina sangi Tata simo kimbangu kiangani Pesa ngai uya na yo Kwete ngai na longa Uya na yonga ina sangi Tata simo kimbangu kiangani Pesa ngai uya na yo Kwete ngai na longa Pato emitema ya likunya Pusana bango babu manga Kazali kusanga na kabuto pena moika Kapona kumbunanga Nzambe Tata kusikanga ite Nzambe
mokengeli na ngai ya libela. Nzambe, Nzambe, tata kotika ngai te. Nzambe, Nzambe, zala mokengeli na ngai ya libela. Enkolo zala mosungi na ngai, natelikete na kolonga. Enkolo zala mosungi na ngai, natelikete na kolonga. Tongo pokwa nakotaka mabolongo na se, mpona kobelela yo Nzambe mosungi nanga kimbangu. Belema zala mosungi na ngai, pesa ngai nguya pe bokasi bwayo nalonga Satana. Nazuwa kimya nasalela yo, nazuwa kimya nasalela yo. Tongo pokwa nakotaka mabolongo na se, mpona kobelela yo Nzambe mosungi nanga kimbangu. Belema zala mosungi na ngai, pesa ngai nguya pe bokasi bwayo nalonga Satana. Nazuwa kimya nasalela yo, nazuwa kimya nasalela yo. Ngai kolo nanga Nzambe na ngai, kolo nanga bundela ngai, pwete nalonga batela ngai, pwete nalonga Nzambe na ngai, kolo nanga Nzambe na ngai, kolo nanga bundela ngai, pwete nalonga batela ngai, pwete nalonga. Baini posana bango basukisa ngai, bajali kosangana kabutu moye Nzambe na ngai. Belema zala mosungi na ngai, pesa ngai nguya pe bokasi bwayo nalonga bango. Nazuwa kimya nasalela yo, nazuwa kimya nasalela yo. Baini posana bango basukisa ngai, bajali kosangana kabutu moye Nzambe na ngai. Belema zala mosungi na ngai, pesa ngai nguya pe bokasi bwayo nalonga bango. Nazuwa kimya nasalela yo, nazuwa kimya nasalela yo. Ngai kolo nanga Nzambe na ngai, kolo nanga bundela ngai, pwete nalonga batela ngai, pwete nalonga Nzambe na ngai, kolo nanga Nzambe na ngai,
Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez la Solo Kimbang TV.